mais ce toloni te beaucoup lité vie na biso lobi tolobi kuna bande ko ba vivre ndenge donc to mi pesa na musala bilanga musala mabele o misala bilanga yango ndi otombola mabote na biso poto zo nzela ya yambo o to kozo ezaka na nzela bilanga botango batangisi biso ki mabele balukaka awa to sala bilanga mabele baluka mais bato tout bavani na parlement bakosa biso na cinéma on retourne autour du soleil créer première ONG pour na ko bikisa bande ko na biso ba congolais na nzela misala kolona omoni ki na nzela oyo misala kolona tuzo bikisa pe mabote ya bato ebele. Avoir une parcelle à Kinshasa n'est plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches, c'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2,500. Voilà, comme propriétaire Longo Nabandeko, il y a FHP, un service de Basali Bandeko Nyonso au Bayebi Sele, Bayebi Maluku, jusqu'à l'entrée à Docteur Mouyembe et Sikawapi. Si occasion na bandeko nyonso que bako kozwa ba terrain à crédit bossa vraiment na lombango parce que mon kilito yebite lobby bozomona un peu ba bisika na bisika to la sarabino ba bipai o ezalaki ezalaka bazamba ezalaki bazamba to zaki ko négliger mais lelo bino moko boyebi comment te tizokoma seul mabele et qui t'a valeur et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le royaume ya yakozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Bonjour très chers internautes, c'est Ngoza Makasque, vous êtes tellement ébélé à Hollande Bissau. Je pense que vous, moi, Simalanga, espace bleu, espace vert, bah, on comprend puis bon, donc cela veut dire on a fait vraiment un grand voyage de Longwe Kinshasa, de quelque part. Vous allez découvrir incessamment pourquoi tu es Awa. Et vous en tout cas, on s'abonner en tout cas massivement sur votre chaîne Haut-Parleur Télévision. N'oubliez pas en tout cas de liker la vidéo, de partager massivement la vidéo, mais aussi de nous laisser vos commentaires. Les longs en tout cas de se déplacer, tu na mboka moko bo découvrir incessamment. Ezali nakobengango ezali esika oyo moko ya ba guide spirituel ya ba lobeli oyo a salapi kombo na mboka na biso ya Congo. Il s'agit de Koko Mangongele. Et belé dans le Koko Mangongele, bah se rappeler, bah se souvenir. Je pense que Azala Kina ba neko ba neko encadré et nakati na bango to yamba déjà mesusu na ba plateau na biso pe tozo tourner bongo na moko oya bango ezali bongo Koko Kipulu o azwami na ngambu ya Maroc. Na entretien na biso na Koko Kipulu ndesali que to ya bongo bisika oyo to elelo. Voilà pourquoi sans plus tarder tozo poussa na bongo bisika o bandeko bazali po to s'entretenir, voilà na bango po to eba esika nini o tozali pe bo découvrir ma bomba minini ezwami esika o tozali. Voilà, tozwa bongo moko ya ba messager na ende to beta un peu mo masolo po to eba esika nini o tozali pe bo découvrir te o sala nini. Mbote Koko. Mbote papa journaliste. Koko ebisa bandeko nyonso balanda biso kombo na onani? Kombo na ngai Koko Kondwa. Koko Kondwa Manzambi. Koko Kondwa Manzambi. Koko Kondwa Manzambi aza nani? Po tomoni yo polati lolengo ba messager balata parce que bango beaucoup plus na identifier bango na ba rafia o sepesanga makasi. Yo poza moko ya ba messager to ndengeni. En tout cas pena matondo mingi lobi yango. Nazali moko na kati ya balobeli. OK. Lokola messager ndenge uti koloba.
azali mopanzi sango ya nzambe bakoko na biso nabengami na koko kondwa mosala na ngai na kati ya itando na biso nazali tata itando ya koko Selembao. Nazali moko na kati ya administrateur général na kati ya service social na biso oyo ezwami na badara na nzela ya koko Mangongele Limoni Seli nde yaki kokabela biso makambo oyo esengi lelo tokutana boye mpona kopartage makambo oyo ebengami na kati ya bamessager en tout cas esango mingi matondo mingi koko boyende je pense olandi koko avec attention soutenue azali moko ya bamessager donc azali ndeko toloba yango bongo ya koko Kipulu de moko ya babundi to pe ya balobeli ya message bongo ya koko Mangongele oyo boyebi directement boye koko na monde na sima na biso bilanga ezali parce que tosolaki na moko ya bino oyebi j'espère koko Kipulu. Oui, koko Kipulu azali ndeko na biso voilà na kati ya liti oyo tozobunda azali pena moko na biso oyo abengami na kombo ya AD Kipulu azali chargé ya les métiers et les travail pamba te ezali eteni na ye oyo ye azwaka yango omoni na continent misala oyo toza kosala ezali liaison na bango bato bazali banda na biso bayiki oyo toza awa nde koko kondo azali lokola chargé oyo atali misala na biso oza kosala ma awa nzali mpe nga moko te azali na ndeko na nga mwanda toza ne awa tokomona ye na kati ya développement oyo toza kolobela oyo biso awa toyei kosala mosala ya bilanga tokena malembe koko tozongana na explication opesi c'est comme si na kati ya structure na bino eza ba département tondende eza ba oyo baza chargé ya boye oyo baza chargé ya boye oyo baza chargé ya boye na kati ya structure na bino ya bakoko ya ba messager. Oui. Donc bino nde côté na bino boza chargé ya ko landela mamnyo so etali agriculture tout ce qui va avec moto na moto azane tenya musala na ye na kati département. Parce que na yebisaki yo awa nous avons 444 direction des études. 444 direction des études. Voilà. OK. Na 444 direction des études moto na moto azana musala na ye. OK. Nde eteni auto bengi ya koko Kipulu azali chargé ya métier et le travail. OK. Na kata ya métier et le travail nde esangisi misala nyonso etangami ya maboko biso salani. Tosalaka. OK. Moto na moto azana eteni na ye. Lokola nga kondo manzambi ezali tata etando ya koko Selembao. Ezali molobeli. Ya baninga to bayike nyonso oyo tozana bango na kati ya commune to na etando ya Selembao. Ezali moko na bango esika oyo tokuta na kati ya administration nde tosala forme wana ya balobeli lokola biso boye. Moto na moto ana eteni na ye oyo azwaka na mosala ne oyo asalaka. Eteni oyo nga nazwi na kosala mosala oyo na kati ya mosala tosala ezali lokola chargé ezali lokola responsabilité tout responsable ya kolanda misala na biso oyo tosala ni tosala na basiti nyonso oyo ezwami ya biso ebengami na kombo ya liloba ya nani ya Nzambe lolenge omoni tobandi awa esika oyo tozali toza awa na kati ya karo na kati ya karo mais esika tovandi ebengamaka mingi mboka ni mbinza mboka mbinza eza na fumu babengi Facom. Ah, tu na kati ya karo mais babenga ngo tu na kati ya mboka mbinza na mboka ya mbinza oyo kamami na fumu Facom. OK. Nde moto yamba biso pona kopesa biso etando oyo ya nini ya mabele oyo moni oyo. OK. Pona kozwa makasi ya kobanda kosala misala oyo ya kolona. Matono mingi koko menalingi toko bana momoke awa tomoni toyebongo na site place wapi misala ezo salama na ngambu ya ba messager mais toza posa toyebana no koko awa tomoni bilanga ezali mais bilo nini oyo boloni awa to pe musala nini oyo ya bosali parce que de l'autre côté na mona matiti na nga na yeba siko musala nini oyo esalami déjà awa na kati ya site. Bon musala oyo esalami awa na kati ya site eloko ya mbuluza awa misu bakosala yango te. OK. Télévision eza radio te. OK. Awa na bandi misu tozomona na bongolo meso mona ezomona masango. OK. Na kati ya masango toza na pilipili toza pe na tomate toza pe na mbwengi sima ya mbwengi toza pe babutira nini ya pondu to pe manioc oyo moni tosala nini tobongisa awa sima ya babutira manioc oyo toza na mabile toza na projet ya kosala exploitation ya toutes les sortes ya nature tobandi lokola na malala. Donc projet ya mino eza bosala ba plantation ya ba malala toutes les sortes ya diversité ya nature. OK. Biloko nyonso oyo Nzambe asali mpona kolia biso toza kotia yango na nini na mabele tobandi na malala lokola babengi ba orange to pe mandarine. OK. Toza na ba avocat toza na ba manga
ya toutes sortes. Basafu. Tozana basafu, tozana ba mapela, tozana ba mbila. Ça veut dire que auto bandi nango pona ko lakisa kino, batu bata la continuité auto nango na koko mangongeli. Tozana deuxième continuité ba bengi deuxième projet. Et si auto squat na koko mangongeli, ndeko koko mangongeli ba ki mayele o tozoke pa na ye ekoko suka bongo te. Yango to eko banda ko sala misala ya bakoko na biso, misala bakoko na biso eza misala ti ya ko loba ko ngo sambelaka. Tindaka ba église non. Bakoko bazaki ko sambela, mais ko sala pe misala. Misala mais bo atakaka pe ba pasteur trop koko. Bien ça ka mambe église mambe. Normalement tu es dans makamwa parce que na makamwa ya ba distraction. So to na passer c'est que est-ce que to distraire mémoire baninga? Ko bango bazana loko moto basana kata sa moyo. Ezandi ko lesa baninga pongi. Mais biso to ko lesa batuki misala o to sala. To loba to sambela pe to sala. Tant que tu as un zamba awa, na kati sobe, okomona. Tu as 10 hectares pour les awa. L'espace où tu as 10 hectares. 10 hectares. Donc, tu as 10 hectares où bakoko, baosa misala. Donc, baloni masangu, baloni ba pilipili, baloni ba tomate, tomoni balona ba pondu, baloni ba mbwengi. Donc, ça prouve que musala est au salama. En tout cas, maintenant, mingi koko pour na initiative, et maintenant, mingi na Koko Kipulu, je pense que incessamment tu es en communication et puis tu es bongo pour tout le par rapport à misala oezo salama. Awa be tozana pour ça oyeba koko tomoni o nyonso de abosali. Mais est-ce que bozo kanisa ke o bosali ko lesa ville kaka ya Kinshasa? Tebe ko lesa Congo mobimba. En tout cas, makambo lobi eza mutu ya makasi. Yango mingi lik na biso ndi yango ezali. Vite na biso ezali yako élargir ba projet na biso qui ne musika vision na biso koba esuka na auto sala te. Auto sala eza ibandeli balobi ke ibandeli ezala kapasi na kati ibandeli okutana na ba difficulté ya ndenge na ndenge ekokolisa mayele pe kopesa mayele na vision auto za nango tosuki kaka na 10 hectares arrêté 15 hectares ezako zela biso pe kuna maluku à part 15 hectares na maluku toza partout na kati ya Congo na biso oyo. Nous allons mabele partout autour somba na lomea o bakoko bako kabela biso poto élargir ba projet ko sala musala bilanga poto zo temps ya ko banda ko somba ka biloko te to tika ngonga mukie ya ko somba ka biloko na wenzi to ya ka mingi na musala ko kota na bilanga pamba te bilanga yango ni e ko fournir biso tango to ko sala bilanga mabota na biso e ko diminuer monzala. OK, mabota batebele e ko diminuer nzala musala na biso to na mokili ya ko kitisa ka prix talo ya biloko. Pour te montrer des autres côtés na kata comex pour babengi kevi ya biloko kolona. Biloko kolona e ko zala likolo bongo te. Tala nzala oyo yonde ko yanga ozomona. Nzala e komi lokwa lipasa, nzala e komi lokwa camarade, nzala e komi lokwa muninga, nzala e komi lokwa eloko to bota moto misana nango. Ifi ke to mi pesi na l'église to boyi makambo tali kotala mabele. Yongo mingi misu na biso tali mbangu na makambo koko mangongili. Ayaki nango to sala misala kolona, to sala misala ko bokola. Awa na document tu na projet ya makambo ça awa to tali ça document ni koko bo izaka toujours bo izaka na kati ya lutte contre la pauvreté tu na continuité ko ça misala parce que makambo to lobela isa malobate makambo to lobela isa bien établi na ba documents na mikanda na ba structure au ko mangula tsela biso alors to kenon ka ba bolité vague il faut que nous toujours ba ba tina na biso to bit ni ya misala auto sani to ça matono mingi koko matono mingi na bande kono so Hollande biso en tout cas. Veuillez partager massivement la vidéo, ça sera une très bonne chose. Posez toutes vos questions, il y a le numéro qui est juste affiché en bas de vos écrans. Envoyez-nous vos questions, vos suggestions, vos propositions par rapport à Nyon Soba Koko Baosala. Directement Koko Dolinga Bandego Pibolanda Biso Bana Posa Bayeba. Mbabiloko Tomono Simi na Maboko. Là, on comprend déjà que la structure est organisée. Mais si Kabwa na Biso na vision, pe Bandeko Bolanda Biso va comprendre vision na bino ezani. En tout cas, matondo mingi. Ndenge papa permettre biso tout ce temps combattre babi etando ekeza ngonga mais le ko ba pesi biso ngonga to ta sa vision na biso na bato nyonso o balanda biso bana na mutali boso mokonza mboka tina mutu asuka po makambo so to tiki yango eza pasi mais to kena na poto ko basi matri ba nonto ko développer bon matondo bandi wana biso suite ya émission na biso misala ya liloba ya nzambi ya bakoko na biso loposo moindo développement ya lutte contre la pauvreté vision ya vuluzi kimbangu mangongeli na nzela ya limoniseli mangongeli
ya bwania pe mayele likolo na mesa. Koko Mangongele Agumor. 1. Misala ya liloba ya Nzambe ezali kotambola na ba principe ba caractère ya bwania pe mayele ya bakoko na biso. Pe ezali encadré, ezali na un encadrement ya statut pe règlement d'ordre intérieur. Ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso. Pona kokengela etamboli ya bato banso pe misala nyonso ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso. Vuluzi Kimbangu apesi biso réaction ya 444 direction des études. Pona encadrement ya fonctionnement pe orientation ya monson oyo to kubanda kosala 444 départements ya misala ya bakoko pour le développement ya lutte contre la pauvreté. Département ya agriculture, élevage, pisciculture, construction, pe bongo na bongo. Création ya vie sociale africaine, Congo. Kolongola nzala na kati ya mboka kopesa peuple na biso misala kokitisa biloko talo kobimisa ba salaire ya ba messager tope ba membre nyonso ya liloba ya Nzambe kosunga bato ya pasi pe bongo na bongo. Koko Kondwa azali chargé général ya basit nyonso ya misala ya liloba ya Nzambe pe chargé des affaires ya misala nyonso ya liloba ya Nzambe pe chargé de suivi pe azali kotambola na un acte d'engagement ya travail oyo ezali ko batela etamboli ya ba site nyonso ya misala ya liloba ya Nzambe pe ba chargé départemental pe bazali na site nyonso ya misala ya liloba ya Nzambe pe ba chargé départemental bazali na acte d'engagement ya ouverture de employés to pe mukanda oyo ekozwa ba ouvrier to ba employé. 5. Na kati ya 444 direction des études tozali na direction de art et agriculture. Tozali na direction ya tozali na direction ya agriculture pe direction ya commerciale, direction ya pharmacopée, direction ya travail et le métier, direction générale du travail Koko Kipulu na Maroc, direction enseignement pe bongo na bongo. La préambule des statuts ya ba messager nyonso azali active asalaka sur base ya 444 direction des études avec 16 744 mémoires ya connaissances secrètes de humanité, de développement, de lutte contre Bantou. P. La spiritualité ya bakoko nyonso oyo ezali kuuta mbala moko na mateya pe prière pe ezali na première messager Mangongele pe azali kobimelana basango ya Nzambe ya bakoko na biso nzakomba pe azali na kati ya ba principe pe ba caractère ya bakoko na biso estati ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso. Article 11. Ya règlement d'ordre intérieur ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso. Les directions de développement, élaboration, il y a des programmes départementaux, nyonso pona ba développement, il y a des archives des messagers. Asalisaka elongo na ba
départemental, P direction, il y a travail et le métier, P direction de direction. Travail, plantation, action, nabiso, tozali na réaction, il y a des employés administratifs. Maintenant, Koko, je pense que Oetikali wana bandeko ba découvrir yango na prochaine émission na biso ba découvrir nyonso lelo te mais na oyo lobi motuna mo ezali lobi bozali bongo na 444 directions des études. Ça veut dire 444 directions, tout 444 directions des études, il y a na 444 directions des études, ils ont la misala nyonso o esangisi misala nyonso maboko. OK. To pezali esangisi misala nyonso o babengi na kati ya agriculture générale. OK. Na kati ya agriculture générale tozali na pisciculture. Na kati ya pisciculture tozali na élevage. Na kati ya élevage tozali na makambo omwe touti kotanga aya bongo na bongo. OK. Na kati ya 444 des études moto na moto azali na mosala na ye oyo asalaka azwa minitini oyo mosala oyo toza kosala. Soki tobandi koloba makambo oyo okomona ke moto na moto azali na mosala na ye. Koko ke pour na Maroc omoni mosala na ye oyo aza kosala. Biso pe ana kisasa ana makata mbanza Kongo na Kongo. Omoni mosala na biso pe oyo tozala ni toza kosala. Mosala oyo toza kosala yango esengi emema biso tokoma mitando awa ike parce que tobanda kotalisa ba réalité oyo biso tozala ni toza kosala. Maintenant mingi Koko, maintenant mingi na bandeko no sobolanda biso avant que to continuer na mituna na biso na souhaiter vraiment to kota to sala un peu balade, to sala un peu tour ya horizon pour tout mona ba biloko nyonso oyo bandeko baloni déjà et on se revoit tout juste après. Donc to sala tour ya horizon pour voir makambo bandeko ba osala déjà to moni awa papa oyo eza nini boloni ya eza tomate oyo eza tomate et bani de robota e bandi robota ba muma yango. OK. Donc awa eza tomate to saba biyo ya maboko. Donc misalo nyonso bosala na maboko. O ya maboko po tracteur ezala iti. OK. O bosala ki na maboko avant que tracteur ekota. OK. Donc bande bomona o eza misala o esa magi bongo avant que tracteur ekota. Donc espace eza ya combien d'hectares? 10 hectares. Donc eza 10 hectares andeko bazo travailler. Je pense qu'on est en train de progresser. Tokota maintenant na kati kuna poto. Papa o eza nini? Eza ba butira manioko. Ba butira manioko. O ya ponu. Donc eza prêt pour na olona ma to ndengeni. Eza prêt e bandi da to bandi da olona. Donc bande déjà olona yango. Et bon o to moni ezo bota awa eza nini? Nana. Donc o eza nana. OK. Ah pe to moni o eza nini? Ba avocat. O eza do nzete avocat bolona et puis o eza ba malala. O eza pondu de boloni e boti déjà. Caoutchouc. Eza pondu ya caoutchouc. OK. Donc bandeko awa eza pondu déjà bandeko balona ki ya caoutchouc. Bazo continuer toujours misala. Bon ba o to moni miki o ezo bota eza ni. O eza tomate. O eza ki mo retard. O eza tomate. E bo wana. O lisango. O eza lisangu e bo kuna to boloni kuna eza ni. O pilipili, o pilipili ba wana pe ba pilipili kap. Ah, donc ba o ezo bota kuna de eza pilipili. Et le reste o neza ba masangu. OK. Ngo isiko na mwasi. Biti wa mbumba oyo manioko. Manioko kitu to chaidi. Ngo yana futo zango. Mais ezaka na banyama te bayaka kolia ba biloko. Bakelele babando kata. Bakelele na banyama na. Wengi yango. Wengi. Oyo bambwe. Dawa onde bambwengi. O bambwe yango ti kuna. Eketi kote nini? Na kuna. Da ti kuna na kati kuna boloni mbwengi na mbwengi. Kote machi pe chigwe. Normalement, on peut tourner masango na to comité banana ko maka te na bi felo ko place wana. Na masango botine bien makasi. Ayo sa yo kene kuna mona. Ko précipiter felo ko ma place wana. Ko tala. Bo pio muna oyo.
Bamboni de bini hein. La coca vraiment image là. Masa umo soko to dai bandi da robota tala. Quand il faut pas besoin de plus moi pour pas besoin de minimité hein. Boko. Wali tai. So pa ara mwe masangu eboti makasi do ope usaki yango kala tondeni nde tolonela kinyonso mm oyo bande penza premier bloc tolona nde yango premier bloc bolona nde yango premier bloc yango deuxième nde okuna ok tozo progresser na kati tuka tomona comment est-ce que ba messager na ngamu na bango misala ezo salama ko kipulu misala vraiment ezo salama tomona masangu toza na village ya Mbinza toza penza musika ya Kinshasa donc ngambo wana kuna eza fleuve Ngambo Bwaza. donc ngambo wana kuna eza Brazza Eza Bwaza. en tout cas vous avez remarqué le travail que ba messager bazo sala. Il y a un grand travail ezo salama. Il y a un grand travail. Gogondo. Omoni. Tali sangu. Sangu telemi. kitoko nzambe. So boloni to bokufanza ya. So balona. Atondo mingi. Musato saki makasi. Moni ko kumsala ngo ya. Atali kolobaloba te. Atali na travail et le métier. On travail pendant ngo salama. Le travail et le métier au moni ki yango to kotisi kuna kati ya métier. Travail. Le travail nde batu barolia, batu barosepela. Si le travail ezate batu basambeli ka le dimanche, bazongi na ndako beko ko masango na mayela bakoko non. Koko. Tout bon ça image ya pilote. Tout la pilote. Eza na si. Voilà, toana kati ya bilanga, eza masangu atomwe masangu eboti déjà. Masango mongo epesa ba 4. OK. Epesa Da bilanga eza keti kuna nyonso ka masangu. En tout cas, félicitations pa ya bande kuna biso ya ba messager parce que tomwe ke misala vraiment zo salama mais namoni koko pazalia wa koko mwanda mbote koko mwanda mbote journaliste okwesa bande kono so wala biso koko kombo nani ngai komona koko mwanda na limoko ya etandwa makala chargé. OK, matondo mingi koko mwanda mais motuna mo ezale papo ya misala otomonia est-ce que beaucoup t'en appelle ba difficulté par rapport à misala ma ba contrainte ezali to misala etambo malamu misala ezokende malamu mais moi ba difficulté zanga atika ndingi ndekolobaki lokola ezali ebandeli ya misala ndi toujours bandini nini pour rassembler ba travailleurs bato ba ko travailler banda ba tracteur pe na biso bato maboko ndi moi passe mingi bino tozo nango ne bandeli nanu ya mwana OK na mwanda oyo to salaki ndi yango tozomona production oyo ni ezali sengo na biso tokolobaki nzambe akosaka te matondo mingi nzamba kosaka te mais de l'autre côté kuna pe nazomona eza nini koko kuna boloni bon kuna eza mingi pilipili nde koti wana donc côté kuna eza pilipili donc je pense que to poussa un peu kuna tota la pilipili to poussa na pe boye tota pilipili matondo mingi matondo to kende maleme to mati esika pilipili donc voilà côté tracteur et ça qui musala ya robalola bongo mabele ya robala mabele et puis tolanda bandeko kuna toyeba parce que bandeko babi côté kuna nde pilipili ezali voilà côté otomoni côté boloni nini Pilipili. donc côté nyonso o eza nde pilipili ce que ils ont combien de temps pour ebota 3 mois. dans 3 mois awa nyonso pilipili ebota matondo mingi
Et bon, le retour, mon akuna ko ezani. Ndonge. Oh, babi Ngomba wana ezani. ndonge. Ils ont ba secret en matière. So moni ba mbonge ba ndonge o ba sali boye. Ça veut dire ils ont ba keza ba zone minérale. Ba termitière ya minene. Ça veut dire ba zone minérale za na si wana. Ça veut dire tant to banda ba étude ya ba ya on essaie que na 444 des na 4 bureau des études. Ça ba étude nyonso makambo yo. To ba sous-sol ya mabele, to ba se ya mai, to ba tina likolo. Ça veut dire biso pe to kota na ba ninga ba kota ba planète. Ça veut dire biso pe to tika la simate. Mais le coup les angonga na ngonga, il s'appelle retardé. OK. La précipitation mondiale ouais là qui m'a biso toujours malembe pour na to ban non liboso na misala ko sani ya kolona. Pour ceux qui beaucoup ça bloc ko liate, moi bo bando ko sala ba travail en nyonso. Exacté. Parce que na kata nzala, bo bunda bitumbate. Et ko to beaucoup ça bloc ko lia. Si ma ko bongo ça bloc ko lia, ndeto ko vant to sangana. Bato ni on so baza partout mon kilimo bimba makambo tele vuluzi kimbango. Makambo ngo ndezela bango. Tuza ko panzana tuza ko kabona mais tant ngonga ko koka batu ni on so ba source o ba ilaki na kata mokili boyeba o ni batinda makina yango yo muntu bandi ko bana ba travail o bakoko na biso ba bande ko sala pona to ke na continuité wana to tika makambo kaka tiki bakoko ko balonaki to kata makambo ko lona ko biso to ke na église to ke ko sala na ba pharmacie na ba boutique ba indien bon en tout cas to boyi makambo wana so ko ta passe na kata mboka na biso yo muntu bi tota na via mabele tuzuni na mabele pour tota ndenge nini to ko bikisa mabota na mabumu na biso moko le quoi basali matondo mingi koko matondo mingi na bandeko nyonso balanda biso. Je pense que bomoni musala o ezo salama na ngambu ya bandeko na biso ba messager musala penze zo salama tracteur elekaki pona ko labourer bongo mabele. Et puis de l'autre côté bomoni baloni déjà ba masangu o eboti déjà tomoni baloni awa baloni pilipili tomoni baloni mbwengi tomoni baloni bongo ba boutire ya manioko pondu tomoni pe ndambu tomoni baloni ba ananas. Donc ça prouve que banzete pe voilà baloni ba nzete ya ba avocat et consort. Donc ça prouve que Moussa oui donc préparer ba bloc mo ba 5 ans. OK. Bambuma ko ba fouiller wana za bloc mo be ebota pendant 5 ans. Alors pendant 5 ans on production na nemo deux fois. Au moins si tu veux te préparer tes mbuma ils a pas ce matin ah toi nakati sobe nakati sobe bakoko basala ki préparation ya kolona banzete pour na ko bomba pe moi. OK. Donc tina to bana lit nyos wana alors tout ça ka awate tout ça par contre betando o nyos to rozwa mais to senga ka soutien mingi o ko utanya bakonzi nini ya mboka na biso surtout soutien liboso na moral na makanisi et financement parce que makambo to sala et senga tambola na banje ah to en difficulté beaucoup za na makoki mais bon le ba tracteur ça passe. Tout ça retard ba pilipili, tout ça retard ba tomate. Parce que vous avez retard ya tomate pour nani? Oui, tout ça qui retard ya bloc oyo pour na tracteur. OK. OK, tu louer tracteur, tu peux si ma coquille mais vu que tracteur ça moko na kata mboko ça misala ba tunyo sebele. Na ne auto na période auto zali ça misala ça ngonga o ba to balonaka. Alors na village auto zali okoko ça musala 1 hectare na maboko ti. OK. Okoko ça musala 3 hectares na maboko yo moko ti. Alors il y a que tracteur ça pour la force moko besoin accompagner biso. Mais il faut tout ça ba difficulté nango. Okoko pesa mbongo lelo. Et comme nango na mpagne, et suis malade. O bandi ko zela kino yango ke ça nini. E ko bonga po izonga esela bino misala. Na batanya so entre difficulté. Biloko oyo e umila kana mabele te. Tant de boloni yango pendant une semaine, 2 semaines nango de se bimi na mabele. OK. Comme ça bolongo lango, boya ko planter yango. Maintenant ils ont retard. Et ça ni 1 mois et demi na kati ya la plate bande. Na kati germoire. Et comme ça ni. Et comme au beba. OK. Parce que tout ça souci et rebi qui sa biloko nani. Ya nzambe mais difficulté ya banger, difficulté ya makambo ebele, vu que président mboka lobaka ça na pour sa jeunesse, ça na pour sa ba jeune. Ba jeune ba mi pesi na makambo etali, misala kolona, ba mi pesi na makambo etali lo sambo ba koko na bango. Pona kozwa nyonso oyo ebombamaki na mobima nzela bakoko na bango mais tala lelo ndenge toasali bato bakipaka biso te bato bazomona lokwa oyo tosala eza pamba mais bapilipili oyo batomate masango yango bakonzi bapréféra kosala nini kolia mais soki osoutenir bato basalaka misala kolona te na ndako na opondo olingaka ekoma te papa batembele olingaka ekoya te. OK. Ndetina yango tozokolela na bakonzi bakotala makanisi oyo bilenge baza nango tosangana to poussa projet na biso liboso bakotala makanisi ya koya kopesa biso finance. Ah, de voilà pour ça bandeko ba financer en fait ba misala wezo salama. Oh, mais ceux qui batiki biso boye. Et ça passe parce que biso a tona ONG Vuluzi Kimbangu. To bengi yango fondation Vuluzi Kimbangu. OK. To créer première ONG pour na ko bikisa
bandeko na biso ba congolais na nzela misala kolona omoni ki na nzela oyo misala kolona tozobikisa pe mabota ya bato ebele bandeko baza awa esenga kolonaka kosaka basaklage kobongisaka nyonso wana esenga nini lomeya alors musala bilanga eza musala oyo kosakana nango te musala bilanga eza exercice oyo nzambe apesaki biso kati na mokili soki tosabote musala bilanga eza pasi mpe na nzela bilanga eza musala ya pasi ntango osepelaka kolia matembele na ndako ntango osepelaka kolia pundu ntango osepelaka kolia tomate malamu yebaka tomate malamu eutaka na potopoto eutaka na badifficulté mpo eloko matomate ndiko osenga bato fo bacomprendre ke ntina oyo nzambe akabilaki biso babiloko ya kolona mais soki lelo tobi tosabote basali tomipesa biso nyonso na basosiété oyo akosala misala maboko po bana bosala mosala bilanga bakole basabote bavillage bakosala mosala mécanique batiki mosala bilanga siko mosala bilanga so totiki yango tokolia nini ta lelo vie ya kongo ndenge ekomi ekolo masango etekamaki na 100 francs lelo ekolo masango etekamaki na 3500 tozokende tozozonga nsima obe tozokende liboso soki tomikali biso moko tomoni ke tomikota pasi na volonté na biso moko po bato baza na mayele baza na makasi bamipesi na mosala mabele bamipesi na mosala bilanga soki bakonzi boza na mabele bobenga biso bopesa biso mabele toza na posa kosala misala oyo etela bakoko na biso na mboka nyonso na village nyonso oyo etambi komona mpona kosala misala tokokende bopesa biso bofinanse biso bopesa biso makoki oyo kokoka na mosala bilanga oyo esalaka oyo biso moko toza nango yango tomeka kokende kosungama elongo biso na bandeko na biso mpo tobanda kokoya ata na biloko mwa ndambo kotekelaka bandeko na prix to mpe na talo oyo ya nini ya malamu po tozomona pasi oyo ekomi na mboka na biso tobundi te toyebi biso bana bakobunda mpo na biso me koko nakata oyo maloba te me bandeko bazolela kuna na ngambo ya Kinshasa balobi donc biloko ezomata baprix du jour au jour mais quand on a la production peso salama mais je ne sais pas biloko ngo bozo produit awa ezaka na facilité okoma kuna to be production esalama awa esuka koto bon papa journaliste na bandi yo moko omoni nzela otoye oui nzela otoye eza nzela moko ya difficulté makasi po koma awa oui mabele za malamu mabele bato biloko peso bima awa oko bima na saki na manioka moza na moyen de transport osani ya wabimisa ngote OK biloko ekufa na zamba te epona na zamba te bon ozusta ki moko masango peut-être ozu yango file ana zamba mais moto ko komisa la tina kata etando tala makoki oyo asani aosenga yo tango ko calculer makoki oyo bimisi wa masango wana ozu yango na zamba ofile na effort oyo sala kinzamba kanisi yo mais ce ko bato oyo ba ko accompagner yo ba memela yo ba bimisila yo ekoma na oyo esika yongo moni ke biso te ko tala difficulté nyonso on esengi tout lona ba biloko ebele to sala musala ebele soko to bimi na marché to moni ke ba teke ko masango 2000 biso to teka ngo 1000 francs soko ba teke ko masango 1000 francs biso to teka ngo 500 francs ça veut dire litre to ina ngo ngwana OK ça bango ke mabele ko sakate nzamba ko sakate to ko punir bandeko na biso te na façon o le to ko mona ko mabe makasi ekolo masango ko ma 3900 parce que mabele ko sakate mabele matakate mais comment mabele matakate nzambe pe a pesi biso facture moko te to banda ko futa ga yesu poto matala biloko neta talo mais vu que ba kondi ya mboka ba saboter musala o babinga bilanga ba saboter musala kolona ba moni musala bilanga ko musala moko ya pamba ba moni musala bilanga ko musala o ezangi tina mais ba bosa na ke société o ezangi biloko ko lisa société ko sani ya ko kufa lelo to ko mo kima mboka ko ngopona ko moteni nini kolia manger mais so to loni te to bokoli te vi na biso lobi tolobi kuna bandeko bako vivre ndenge nini yango to mipesi na musala bilanga na musala mabele o misala bilanga yango nde kotombola mabote na biso poto zwa nzela ya yambo oyo tokozwa ezaka na nzela bilanga OK nzela oyo liboso mboka mo mesengeli elanda ezaka nzela bilanga na sima bilanga tokobikisa nde mabote na biso na sima bilanga nde mabote nyonso ekomona ya solo ke na ndako na aza na pesa ke masango te OK via kosomba eza vi moko ya pasi lelo baboti ba papa na biso ba mbongo lelo ba mama bazana misala te po biso moko te mitempesi na makambo oyo bengi ya Yesu makambo d'église ta leza dimanche na kata mboka batu lelo lebi batu bakoyi kovanda koko lelo ezo boma bat passer ba nyonso mipesa mambo ya Yesu mais ndeki lelo beza dimanche biso te na kata site tozanga ba yike te bandeko ebele o basala ka musala sacrilège ko ngula ka matiti OK mais lelo mutu nyonso lebasa nini akena na église mais nzoka lelo dimanche eza mukolo om dokota kazamba on a rebongisa biloko osala nini ya kolona po lobi lundi ozo na travail monsieur osala nini okosala mais lelo bango bazwi mukula dimanche lokwa mukolo kosakana nango eza mukolo mutu na mutu atonginda kunaye ya kobenga bandeko nanga bakongole to bana nzambe kodebisa bango mémoire to ko faiblir mémoire na bango kolongola bango komba nja komba na monoko kopesa bango komba ya Yahweh kolongola bango komba vidi mukulu na monoko kopesa bango komba ya Elohim
veut dire baza ko baptiser ba koko na bandeko na biso na ba kombo ba koko ba paya tozwi libabe tokomi kobonga même essence ya kolona toyebi so tina essence ya kibomoto ti matondo mingi koko je pense que tozofite déjà mais nangana tuna parce que bamatiti oyo ecréa problème te ebebisaka biloko. ok So totiki yango boye bamatiti oneza kwa mungunia ya biloko tolona neti bambwengi bamasango ekotami boye babiloko oyo tolona ekozala malamu te ebanda otela parce que vitamine nyonso mungunia ya asa nini abotola et puis azokanga ye azobenda ye moya alinga te abende makolo ekende molai ok nsima ndomoi ntina tokendaka biloko bamatiti oyo mpo elongo esenga fo batracteur alors bongo ya mokosakle esambaka na kongo na maboko omoni tozwaka bandeko mpona kopesa bango le meilleur mpona kosalaka mosala ya saclage on tobi ke mosala bilanga eza bita pe ebele mosala bilanga ezala kaka teke oloni efaka na ndako mosala bilanga ntango oloni alors fo na suivi ekolandelaka biloko osala nini olonaki soin na yango ekosalaki biloko oyo nakosala nini ozwa production na yango soki mpe obongisi yango te production yango mpe okozwa yango te okomona loko osalaki mosala ya pamba yomiki mosala bilanga eza mosala ya pasi ntango tolelaka bato basalaka bilanga ntango balelaki na bosunga bango esala badifficulté makasi mosala bilanga mpo yo osepela na linioko na ndako na yo mpo yo osepela na fufu na ndako na yo eza nde difficulté bandeko basalaka yomiki bamboka oyo eza na bolingo batikaka bato oyo basalaka bilanga bazwaka bango lokola bato bazangi ntina te bazwaka bango lokola bapremière société na kati ya mboka basimbaka bango mpo bango nde bato bazotala vie sociale ya bato nyonso na kati ya nini mabumu na bango mais lokola bato batangi la terre autour du soleil baza na nzela te batondo mingi mbuta je pense tozokoba mbuta bi batangi la terre autour du soleil yango wana baza na nzela te mais batango oyo batangisi biso ki mabele balukaka awa tosala bilanga mabele baluka mais bato tout bavandi na parlement bakosa biso na cinéma la terre autour du soleil. Voilà, je pense que tout ça les tour ya site ya mboka ya Mbinza toza bongo na village Mbinza koko aloba suki eza nini mpona bandeko nyonso bolanda biso makeke loko kwa buyo loba mingi matondo mingi maloba oyo ezali vraiment message na biso baninga oyo balanda biso na musika balanda vraiment suivi ya misala oyo oyo biso touti musika na kisasa mpe na baninga oyo baza libanda ya mboka te makoki te volonté yango moni tomoni mwa biloko oyo elonami awa en tout cas tokosenga na bakonzi ya mboka bameka kosoutenir baœuvre ya boye mpona développement na biso kolongola bilenge na makanisi ya kuluna to ya moyibi na kati ya basite boye kodérange morale ya baparent bayaka ne place ya boye espace vert ezali mpona kobongola bango makanisi mpe kolongola makanisi ya mabe wana mwa moke yango wana nazalaki nango mpona kopesa mwa message. Voilà, matondo mingi je pense que etikali totuna bongo mitune pe ko kipulu pe aozanga te ko pesa biso biano. Voilà, c'était un réel plaisir en tout cas kolekisa bongo ngonga na village ya Karu na Mbinza, village ya Mbinza esengo makasi toyaki bongo pona kotala misala oyo bandeko na biso ba messager bazali bongo kosala na ngambu ya village ya Karu ya na Mbinza. Voilà, village ya Mbinza toti musika en tout cas comprenez to poli bambula to batebele et voilà nzambe asungi to moni en tout cas misala ezo salama boyende to lancer message na bandeko no so balanda biso misala ya soutenir yango ezaka to soutenir ba mamba papa mbezanga tina bandeko bazo investir pona développement ya nation na biso ya communauté na biso pona soutien aussi na ba future génération. Pourquoi? Parce que banzeto bazolo na bango ba okufa merezala na continuité des programmes rozala ba continuer ko sala bongo misala o. En tout cas na pesi ndo matondo mingi na to Chamvumbi les boursiers, matondo mingi na Mbuta kimpia tukipeka peka na bete boza tellement ebele Orlando biso boende tokutani bongo na ba plateau na biso ingeta.